Bon, Kyokushikai Kan, ezali sport moko euti na ba japonais, bango moko, pour la ba karateka. Mais sur le terrain, toza ba karateka te. OK. Différence c'est dans le terrain. Différence c'est dans le terrain. Parce que nangai. Hein, public congolais nyoso baza na Afrique du Sud, ba yebi RDC force nango et RDC drapeau ko ya raté. Lokwa totem si drapeau. Donc ma solo eza malamu. Bazela biso na Durban. Bazela biso na Durban. Baza sir na makambazo ba pesa lokuta te za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne. Voilà, merci na fidélité na bino internaute ya Mokili Mobimba. Na confiance pour pesa na Yvonne Mianda Bla Patrona. Eza émission Coin du Curieux, émission na biso ya boyebi, émission na biso ba curieuse na ba curieux oyo bazela nini to découvrir lelo. Botu na na za wapi na ba nani. Donc Lianzana Bertel Jonga quelque part mais mbala liboso na image za Congo donc ba ayuchini mokezo kota. Bertel Jonga mbange ko bukana na makamna yo kamena ebité. Tous en a maître, c'est pas karaté. Pas de karaté, non? Ah, bah, karaté. Mais, nana maître, n'a pas mon rôle. Maître, bonjour. Bonjour, maman Yvonne. Maître, n'a pas karaté de la table. Bon, biso ezali style babengi karaté Kyokushikai Kan. Karaté pour bâtir sous comment sous pembe. Oui, ezali spécialité na biso Kyokushikai Kan. Bon, Kyokushikai Kan, ezali sport moko euti na ba japonais, bango moko. Elingi koloba ultime vérité. Kyokushikai Kan ezali différent na ba discipline mususu. Omoni ke tolati teni, lokola ba karateka. Mais sur le terrain, toza ba karateka te. OK? Différence c'est dans le terrain. Différence c'est dans le terrain. Parce que lolenge na biso to s'entraînaka na lolenge ba karateka basalaka toza différent na bango yango to bengi yango Kyokushikai Kan. Mbali boso ba na mona ngo folo ba vérité na yoka na kombo Kyokushikai Kan nzambi et puis na mona pe makamba bena ebité e uta wapi bino le batel boso ezala déjà na Congo. Bon, Kyokushikai Kan ça date longtemps. Exista banda 91 na Kinshasa. Maintenant, biso nde toyeko essayer ya ko vulgariser yango na année oyo moni tozali lelo. Biso nde toyeko pesa valeur ya eloko tozo sala. Na ba médaille na ba combat na bani. Non, je suis mondialiste. Oui, naza mondialiste. Le premier Congolais Kyokushikai Kan o akende ko bunda na Japon. Tozalaki na fait Washino, yazalaki na karaté mais akende ko bunda na Kyokushin. Mais je suis le premier Kyokushikai Kan, il y a Congolais qui a participé au championnat du monde na Japon. On a aide à gouvernement. Non, ils ont qui na aide à gouvernement, ils ont qui na effort personnel, effort na bisomoko parce que depuis 91, tito comme na date ya lelo, tozala qui na ba ce qu'on appelle garantie juridique. To bande ko sala eloko moko yo to association moko boye. C'est le quoi japonais. Mais banda 91, tozalaki na donc tozalaki loko la groupe ya ba kulunaire moko boye basanganaka po basala eloko ba ko sala. Mais le lobiso to ko longola aspect wana ya groupe ya ba kulunaire to ko statuer yango to pesa yango valeur. Maintenant tozana ba personnalité juridique, tozana ba document nyonso oyo l'état congolais asengi tozala nango, biso tozana nango. Il y a combien de combats? Oh, combien de combats? Na sali ba combien belé, vraiment belé. Na habité sur la bandi ko compter to komati lobby. Hein? Sur le plan national et international na bundi ba combien belé. Combien de fois pour te la Ah oui, na oti ko na perdre de kaka combat moko na bundaki na japonais. Na Japon. Ah, yo beta ka ba noir. Na beta ka ba noir, na beta ka race nyonso. Oh. Hein? Mais na oti ko bunda, na oti ko perdre de combat moko na bundaki na japonais. Azaki 4e dan Nakamura yende na kende ko na perdaki face à face na ye. Bon, ko perdre local ko perdre ya sonité.
hein tobundi na ye toke na ye nul lokola ngana pezaki mingi pona ba norme na biso ba loi na biso soki bobundi na mutu yaza na poids ya C automatiquement boleki na peser yo koki ko utiliser poids na ote ye ba pesi victoire par rapport à ça mais tobundaki na ependa kombe ezalaki normal kina ba ya mangonde ni discipline na ebité nde yo ye nongo po ekomisi ko médiatiser po ngana na mona na ngango te siko bakino ba ya mangonde ni yo ye le ba elo kasika bon soki na micro na yo micro baladere tobandi kotambola nango okomona réaction ya bakinois bakinois baza na esengo mingi ya komona eloko oyo ezalaki ya bakuluna maintenant to essayer ya koréglementer yango maintenant komi na ba norme moko normal to komi na ba niveau internationaux donc pona ba congolais eloko moko ya malamu soko mona simananga ba para mingi batindeli biso bana hein ba para mingi batindi bana parce que tozo pesa na éducation ya bana c'est comme ça en tout cas fiche zali poto zo bino tamingi te parce que ça dimanche besoin d'aller na bino ya travail ba fiche zali je ne sais pas ah nazo mona nde ba drapeau ba ni non comprendre qu'est-ce qui se passe encore bon omoni oyo ezali palmarès hein ezali palmarès ya ba compétiteur nyonso ya monde reconnu nyonso soko taliawa open onga na ote ko bunda na Japon soko moni kimono nanga na simeza na numéro bon soki na fungoli ya okomona kombo na ngai yango 171 justement na eba ko kwea wana to bon justement yango omoni mutuna no eza malamu mingi mama na ngai omoni drapeau eza ya ba sud-africain c'est pour te collecter que Kyokushin ebanaka te sur le plan international ezali oui oyo nakende kobunda na Japon nabundaki na drapeau ya Sud-Afrique ok mpo na nini na niveau na biso awa toyebanaki te tosalaka eloko me toyebana te ngande na ye koluka nayebe eloko oyo eyebana lelo ntango nakei lokwa toyebanaka te tozalaki nayaki na accès ya koparticipe na championnat wana te il a fallu nalata drapeau ekolo ya pays mosusu mpo nabunda mais ntango nabundi babravoure na nga ndenge nasalaki compétition na nga ezalaki malamu mingi lelo oyo RDC ekoti na palmarès soki omoni oyo affiche oyo batindi oyo eza drapeau ya RDC nationalité na bango oui naza na nationalité na bango te je suis congolais omoni oyo ezali mais c'est pour la relation que tu côté na niveau international. Ok, ne le bunda. Oui, nazo kende. Nazo même ba tozo kende ko bunda. Championnat d'Afrique. Oh, ba compétiteur bazali hein. Mais ba compétiteur on t'a bien tata mo, oui que ka yem damné ba nyo za ba konda. Franchement, ba nyo za ba konda ka yem mto amné. Mais oui, ba compétiteur bazali. Hein? Na simananga nazala ba combattant. Hein, ba combattant bazo bundela po na drapeau. Pour le lot drapeau toza ba ambassadeur ya Congo. Mais on a peur que ba muso pe ba bimama lo ba Kukushima na ba muso za koto. Justement. Tozo banga. Non, il y a une différence madame. Biso nyonso to utaki na Kyokushin. OK? Mais le lot toza su na Kyokushin. Biso tozo parler Kyokushin te tozo parler. Non non to kabwani te. Tozongi na originalité na biso. C'est Kyokushikai Kan. Ce n'est pas Kyokushin. Mais il n'y a pas moyen de faire ça en lingala. Botuni mon ba japonais laxini na lingala. Tout na peu bon. Mbala sima na kolimboela yo Kyokushin na lingala. Hein pour que batu nyonso bazolanda biso balanda yango malamu. Mais ça 2017 ça combat essayer les qui ezali tonde. Mais justement au moment en 2017 les 14 hein les 14 OK, ça c'est ça les 14 octobre. Oui, oui, yango te tozo bunda tokende. Ah. Ba sélectionner bino par rapport à l'organisation, tora ba mais dépôt qui na compte na bango. Oui. Bon, par rapport eza na tout le na aspect nyos par rapport il y a bravoure na biso et puis par rapport il y a intellectualisme na biso lelo na RDC. Na biso ne bande to bande ko considérer biso le roi ba voyou. Mutu moko aye na sala ka na sala Kyokushin na ko beta non. Kyokushin eza yango te mais wana ezalaki Kyokushin maintenant c'est nous c'est Kyokushikai Kan
Ok, donc différence nango ezawana. Non, tokomona ngo mabete soki muto aleki alobi nga na sala ka Kyokushin. Oui, to eza nango muto nyonso akoloba sala Kyokushin, mais biso eza église catholique. Ok, église mère. C'est comme ça. On a combat. Bon, combat omoni soko omoni awa naza na ba compétiteur na ngai. Boyo kozwa biso à pied levé. Normalement, fallait bo assister biso na préparation. Ndenge préparation na biso esalemaka. Toujours se préparer pour la compétition. Toujours se préparer pour token de compétition. Combien de personnes? La compétition de 6 personnes. 6 combattants. Combattants, ils ont combat au binom de 6. Donc, on a 6 personnes. Et la sélection où tu as parti na bango. Eza sélection où tu es parti na bango par rapport il y a ba meilleur combattant oyo baza na RDC yango bango moko basengi ke boya 6 combattants oyo bango ba yebi. OK, c'est l'Afrique non? Tout le Japon. Non, tout que na no Afrique du Sud, après Afrique du Sud tout que Canada. Ah oui, na décembre tout na Canada. Bisogno sont bien sûr. Yango to ba participation parce que RDC na makambo. Gouvernement a participé là. Bon, justement, le gouvernement a une tâche. Tant que tu as une émission, tu sais que le gouvernement a une tâche. Il y a un drapeau et un bouquet et c'est tombouami. Et loko est salé maté bandé le Congo et banda. Le to sa fierté il y a Congo. Loko la drapeau est tombouami. Pour biso sozo bundaka ka intérêt moko ya drapeau. Loko a tozo bund intérêt à drapeau. L'État congolais a remonté déjà drapeau et télémi. Ayebi wa ko sala po na biso. Asali na mté. Non, na lobi bien, ayebi wa ko sala po na biso. Bino na discipline on ezala ka kolela na kolela. Donc ndé kutu, ezaki pola ba, bazaki mbongo te, yango ba polaki. Maman Nangai. Vous croyez que l'État congolais va décevoir biso? Kulumo mbabeti za na micro. Zo de zongelo to komio, il faut que insiste que ka de mbongo ko kité. Maman Nangai. O ezelo ko ya munene. L'État congolais toza na confiance na ye. To suite introduit ba document ndenge zalaka. Ok, ndenge zalaka sur le plan administratif to suite sali makambo nyonso. Maintenant toza na confiance ya l'État congolais na biso. Oh, eza ba pays belé. Eza ba pays vraiment belé soko moni ozomona ba drapeau. Hein, papa journaliste ozomona ba drapeau. Eza ba pays belé. Toza moins 8 pays. Mais batie ba drapeau yo baza reconnu. Mais ba drapeau msusu batie angote mais ozomona parmi ba drapeau batie RDC na kati. Et lui ko ba RDC zelo kwa makasi. Père, le biso to sepela film, bino ngezwa film kuna. Non, biso to zora film bouté. Hein? Biso to zora film bouté, biso to kataka. Tant tozo se préparer to kende. Et là on biso to roya na, to koya na. Donc nga na boy na ba bronze awa, tozo luka ba or ya ka. Hein? Ba bronze wana ya ka suza, te to boya ka déjà. Toza na niveau moko tellement ya likolo, ba mene de bronze royauté. Obokoza dessus te ka yondo kwa kozwanga na aéroport. Voilà. Ba Congolais bazotala biso ba na Sud Afrique ba bongama, ba koyamba ba champion na biso ya Kyokushin. Kyokushin kaika. Nzambe, pardon de Robertin, faut luka la combo solution na mnonga pour moi. En tout cas, ba Congolais baza na Sud, ndeka bolinga ba joueur. Op Sport, ile onyo se tombola mboka biso to kana sima lango pona ko appuyer. Eza nango bana mboka, ba olinga ba tombola drapeau ya mboka na biso ko ndeto ngaka RDC le ko makasi za ka wana. Naibiti ba mbaza kuna ba soutenir mino ndeni. Bon. Toujours parler likambo ya drapeau. Bao baza kuna bayebi déjà que drapeau na biso etombwami. Et tozo zela bango ba ya to yamba bango maboko ya kofungwama. Tozaka contact na bango à tout moment. Donc ba ko zo biso na aéroport ko zala vraiment loko moko mama na ko komema na yo hein. En tout cas aïe na changer mutumba moko makamba benga linga ngote ya ko zonga lo kwa mwana na zonga ni héritier. Pardon papa na changer maman mutu ya. Papa yo bakisini. Bon, ngana obakisa que token des championnats d'Afrique, ezali qualificatif pour le championnat du monde il y a 2018. Maître Bofunga, belle vie, Aza mondialiste, na Bundaki 11e édition championnat du monde na Japon. Il était le meilleur africain. Sur ce, Bisso Toyebike, Ndengazaki meilleur africain. Na Japon, Azo Kenende Koto ki Bunda pour na titre. Tokende pro balobate qui non participation pour na esprit olympique té. Bisso Tokende pour na conquérir titre. Tozwa titre kuna toya nango comme ça tant que na Japon to matisa classement ba africain na monde puisque jusqu'à présent ba africain tozwa to ko kapena ko percer miliana ya Kyokushin na monde te Kyokushi kaikan to ko percer ngote alors même confédération na biso ya Afrique
miser espoir mingi et pas compétiteur congolais, particulièrement na Maître Bofunga, pour to matisa côte ya Afrique, na monde. Yangwana voyage au Japon et à Afrique du Sud, toujours souhaité vraiment que le gouvernement a ça a payé ba garantie pour documenter côté bon et forme to solo lina ba konzi balobi vraiment dossier na bino donc bo préparer dossier qui toque dossier pesali et fandi qui toque et pas ba konzi ba signer kala mingi te to zipe potokei et puis en plus participation est important pour nanini biso tozali ba membre ya ICAO Kyokushika Ikan ya Afrique toza ba simple membre mais na kati ya comité exécutif ya ICAO tozala raté bango ba yebisi biso ke Congo tozo sa l'assemblée générale extraordinaire élective Congo to pesi bino passe bino pe bokota na comité exécutif boyana ba officiel na bino pour ba participer na assemblée na ba voter bino pe Congo na compte ya sous région Afrique centrale boza la représenter na comité exécutif ndeto omona bandeko na biso muso afeko fa ba côté na comité exécutif biso pe ba fongoleli biso brèche boya ko siéger oui ba bi boya ko siéger donc tant ba ozo décision que kushika ikane na Afrique bino Congo faut bozwa ka décision bo votaka so ba lobi ke no que kushika ikane faut changer modèle boye bino pe bo lobi te modèle otolongiango te boza na voix ba pesi biso opportunité ngongo na biso yoka na pona nini ba moni ke Congo toza na ba potentialité Maître Bofunga oya salaki et ngolo ba ke ba congolais belé na sima pe ba ko sala yango pe un jour peut-être misu pe ba koleka ba ko pe musika parce que formation est déjà ouais information ezali makamnyo ezali en plus toza kuna ezali nini toza na séminaire toza na stage avant compétition to ko sala ba stage toza na stage ya arbitrage toza na stage ya ba dirigeant toza pe na stage ya ba compétiteur donc 3 stages déjà prévus kuna. À part stage, 3 stages, on a biso ba congolais exceptionnellement, c'est en collaboration avec la fédération sud-africaine. Balobi biso to ça la stage ya biso mokonan biso na ba sud-africain. Lokola to coopéraka bien boyebi ba corps to za na ngona Afrique du Sud na domaine sport. Balobi lokola biso to coopérer malamu bino biso na Congo. Boko ça la stage mokona biso en particulier avant boko ta stage à Batunyoso. Merci beaucoup. Toujours continuer Bertrand Djongara dans si ma caméra doit aider biso. Mais papa merci maman. On peut la parole. Oh, un grand chief na biso. Un maître Zamon, un directeur technique. Ancien maître. Oui, ancien maître parce que tu as la descendance. Comment la descendance? Tu es fier. Quand on a la descendance, ça on peut les hommes confirmé. Donc tu es fier na biso. C'est toujours ça. Donc kimukolo pa mbate mukolo ba descendance moni yomo za jeunesse zomona ndenge ya peso exemple nyos o ya kosite de véritable exemple o mokile landi ne peut aller ba kontiba landa biso ngalo directeur ni peut te former sur ne bango te former bango ba biso wa mikena o mikena so sima ba former pa mbate RDC ke makasi musi on nani wa ko ya sa sport pour ça comment nani mais porte combien ça na tennis je ne sais pas porte vers mutunyoso même attaque à ko changer ne peut discipline bah même yo ya journaliste to yamba yo ça là journaliste ça to boya te ta bana meke baza pourquoi pas yo ça olani linge directeur technique à lobby Kyokushin eza na discrimination te OK mutu nyonso ozana akoki koya kosala Kyokushika Ikan ndenge yo surtout moi si kitoko lokwa yo fo ya kosala Kyokushika Ikan to memaka yo yo pokende kobunda le beta pas manzela oh afinga kanyo mbu okofi en tout cas tout comme ça déjà dans souka le temps nati que la Bertrand Djonga micro version mi-balé. Balobi na basi na mi-balé. Moni moi aussi hein. Elle est aussi jolie hein. Au moni ndenga za a beti eloko moko mabe. Donc eloko ngana ko préparer au sala ngwa. Voilà. En tout cas Bertrand Djonga ngai eloko esanga plaisir ezaka bandela so wa congolais. Donc sport ngana moni ngora lelo. So na bina kosi na mona ngora pa ba Zakisha, na mona ngora ba film. Mais lelo la ngina mona bana ke banwa ba pratiquer et puis na Kinshasa. Donc ça linga vraiment esengo makasi ba en Afrique du Sud, ba ozila peta d'aba mona borubunda kombango wapi? Parce que aux autres dans la Pretoria to za zo wapi ba ma ko makuna ndeni ba ya total. Et puis attends bo bunda. Aux Anna Durban madame. Ouais, aux Anna Durban. OK, ils ont affiche hein. Oui, ils ont affiche. Et aux Anna Durban. Tu vois ici et aux Anna Durban. Hein? Bao baza kuna na sina soleil na bango, ba kozela biso na Durban. Et soleil na bango lisusu. Oui, yango na ebisio mama na ngai.
hein, public congolais nyonso baza na Afrique du Sud bayebi RDC force nango et RDC drapeau ekweyaka te lokwa totemisi drapeau donc masolo eza malamu bazela biso na Durban eza na baza na université ya munene. Hein? Bon, eza stade mais bango babenga yango université po eza na babranche ebele c'est place oyo makambo nyonso ekosalema kuna. Tosito comme na suka na tika mettre ba osamsana ba to mona ka ndamu ndenge ezalaka donc on pese mine lengana avant bino bokende kuna na Durban boye ba sika le kinanga za Durban Solange na sibe obune buzo ape moloko. Oh, la question suka bon ndenge na yebisaki yo toza ba ambassadeur tozosala makambo na lokumu ya Congo tozotombola Congo mais lokwa tozotombola Congo gouvernement congolais ayebi ke naza na équipe moko boye bazo parler sur drapeau ya mboka bazo parler sur intérêt ya mboka bazo parler sur dignité ya mboka hein maman alors dignité ya mboka wana tokoki kosomba yango te faut to mériter yango OK toko mériter yango ndenge elongo bani. Merci. Ba baza pe na mwa makanisa bakisela ba luka ba yeba ta numéro 1 maître oka Ivan Kotana lo ba bien te ezara boye boye bisa yemo c'est question ba valeur républicain hein alors numéro nangai kombo nangana nous maître Bellevue Bofunga hein Bellevue Bofunga voilà Bellevue Bofunga soko koti na Facebook okomona nga naza wana numéro nanga ezali nango connu eza ya kobomba te 09 97 42 50 22 eza numéro nanga nazalaka 24 sur 24 09 97 42 50 22 je crois na Facebook nanga na republier yango déjà. Chimino merci ne vous pese un ton na boile na travail to bola que ce soit tamo imitra pamba bat ba monata pour que sim ndenge zalaka ah bon oh OK oh soso maman nanga Berthe Zonga hein Motola Nzambe na pêché bela merci ndenge ozaki sima caméra Motola Nzambe Berthe Zonga confrère nanga ya depuis merci na Grand Zoko merci na Papa José na Irlande merci na Ange Ngolou merci à Nicolas Grace et tukushi mangwana maman nanga Yvonne nga me dokuteni balasima. Ezu awaro Yesu Maman nanga Yvonne Berthe Zonga au niveau nanga te pardon au niveau nanga te oyo bokoma beno nakoboma batu na babala nakoboma batu na baba dans batu boka ba masitu baza baba sina kobeta na kotala mobali mosi na pesi bino merci beaucoup maître ngana bino tokutani mbalasima au revoir baza sir na makambazo bapesa ya lokuta te eza vérité kokongana te kokongana te ezaka site moko image ya Congo coin epai ya la patronne hein babi la patronne Yvonne